Breaking news, André Kamungalema, ezali tango oyo, proverbe 30-30, ayaka na basango ya mboka. Breaking news, basango ya mboka, epa na bino, avec proverbe 30-30. Kolomboka. Basango ya Congo, bozali boro en direct ya Sentinel TV, esika wapi toyaka konomela bino basango ya mboka avec mwana mboka proverbe 30-30. Tozali bongo en direct ya Sentinel TV pe tozoleka na Sofkins TV en direct ya Canada. Basango ya Congo ezali ba spécialité na biso kolomboka la moka to sikola mboka. Basango ya Kinshasa lobby na butu ba bengaki biso ke mardi na butu ba soda ba utaki na cimetière ya Kimbanseke balati ba nini ya rouge na mutu pe destination ezalaki kokita na ville to ebité ba soda wana bit na bango ezalaki nini mais bazaki bana mboka avec décision ya okende kosila na le Rwandais Kabila. Alors na Tongo ya lelo tozali bongo mercredi le 23 mars ezali breaking news basango ya mukuse ya mboka bozwi ba video mokili momimba bamoni ba video oyo ezolakisa ke Marie Misambo ndenge nalobaki azotelengana akoma kobima na ba cimetière kobimela même baboti na ye. Alors bato nyonso basalaka ba video pona kofinga nga na banzi nazozela bino boya délivrance moko pour makamwa nzambe basakana na ngote. Alors tozali na likambo kaka moko biso oyo balingaka biso te bapanza biso sango mabe po toye ko changer système na diaspora, système na makamwa mboka, système na makamwa nzambe toye ko telmela ba faux ba pasteur oyo bakomisa l'église na bango ba centre ya ko violaka bana na biso. Bozana ba témoignage na bandako pe boyoka ki réaction ya papa moko na breaking news ya lobby. Alors biso toye ko changer ba système mais eloko tozo ko lela mingi tozo déplorer ezali ba faux journaliste oyo baza vraiment bato bazanga esprit ba yuma oyo ba mikomisa bana misala ya ba faux ba pasteur pe ba kota na système na bango pona ko encourager le mal. Ya wana moni mingi na kati na bango ba futi ba prix pe ba botola bango basi ba mona bana na bango te. Tina ngana yaki na Londres na complet ya jean na ketch po nazaki prêt o nyoso tu azana milimo mabe ya komeka akomona ngo. Donc na yaki na Londres na jean na ketch pour na ba combattant mais pour na ba faux ba pasteur na ba faux ba chrétien oyo ba zali na ba démon oyo ba dukaka ko toucher proverbe pour ba combattant biso na biso lion na lion balia na raté. Maître Baina salam place ali nzambe nanga pambolo to continuer collaboration za malam. Alors na repesa conseil na Ekanga moko ba grand journaliste na Londres. Ekanga oza vrai mutunanga ozali combattant otikana na position na yo bima na groupe ba MAPS oya bala rwandais. MAPS ya bala rwandaise pe a collaborer na Kabila pour azosa la système à récupérer bato tout Équateur bato tout ya ba mongo asa la groupe moko ya ko soutenir Kabila na Angleterre. Alors Ekanga bima na bakop na bango wana parce que MAPS pour andi makop wana Mogalo amemela mbongo apesa ndambo ya mabele pembeni ya Shani Metal Alidor mutakina na kop wana butala bie bomona Alidor na MAPS bana ba Mercedes ndenge moko parce que Alidor azali spécialiste ya MAPS aidaye na ba kopa mabenyo so MAPS asala basala na Alidor. Alors ba pesa ndaku lupangu azotonga villa na côté ya Shani Metal. Entre temps moi sinaye azalaki bongo mwana ya domestique ya MAPS ya papa MAPS parce que papa MAPS azalaki
mokonzi na armée mais azaki na fonction te biso ba père na biso bazaki ba konzi bazaki na fonction agent payeur ya la police asisa na école à Matete. Alors tovanda na ekanga na Barking Road na Maps na McDonald wana tovandi se to solola na ye andimaki Hortense père na ye azaki rwandais pe père Hortense azaki domestique ya père ba Maps. Alors Hortense pe aza mwasi ya liboso Maps azwa na vie. Donc Hortense azali rwandaise et na kop wana bapesa Maps mbongo ebele pour aya kokwesa combat awa. Alors biso ba combattant eloko makasi tokoki kosala ezali ko stopper ba pasteur tout oyo ba collaborera na Mugalu. Bango wana bazotia distraction na combat. Ezali Maps, ezali Nkosi le Sakayonsa, ezali bongo Ogisupu ya Mangembo, bato ako neutraliser bango po bango baye na kolalisa bato na combat. Pe na Boyanga oyo susu alobi azaki soda na Kinshasa, me banda ya awa alobelaka makambo ya Congo te parce que aliaka mbongo azo distraire bato. Ikanga bima na makambo wana, bima na masolo wana po ozo azo kotisa bato ya groupe na bino ba mongo tu na kati wana. Adel abengisa Maps na poto, Maps nde abengisa le reste ya famille na ye na mbongo ya 10 na mabonza. Boyebi masolo wana bien. Alors nangonga oyo nzambe akomi ko frapper ba serviteur ya bal tout oyo ba mi komisa ba pasteur na Kanai na nko po ba bimaka na bana bato ba boma ba famille ya bato. Nkosi le Sakayosa Ogisupu ya Mangembo église catholique avec Sango Noël la gloire Job Lendokiski Maps eza ba église oyo ezo freiner ba vie ya bato awa na poto. Na église lokola ba Florim Pangi ba pasteur wana nyo surtout ba Lejimo ba Mutchebele ba Tony Silasi ba église wana nde ezo freiner expansion ba congolais ba lobela mboka te et anéantir bango et komisa bango susu ba vrai bataba pour ba famille ezala otenado futo telemela ba église wana ba église a solo ezali ba pasteur a solo ali normalement na ba mboka nyo surtout ya poto faut ba pasteur ba combattant ba diriger l'église. L'esprit a bien à Londres église à monene o batutu faut ba kende faut ezala combattant Shabani pasteur Shabani. Ah na Manchester faut batutu ba ya ipaya pasteur Salomon za proverbe 30 le azali qui ça combattant. Ce qui idéologie comme bongo pour ba combattant bazo contrôler nga. Ba combattant ba yebi que Salomon aza combattant ayebi makambo alobara. Ce qui peut problème ali ba robengisa ye, bobengisi Salomon, bobengisi Shabani, to sali réunion. Mais ba pasteur onyo surtout ba kenda kozombo pa Mugalu, bo contrôler bango place ni. Et loko so kamusanga so mona pas mundimi. Un combattant azotika mwasi na bana bakendaka na l'église ya ba pasteur ba sorcier, ba pasteur ba kolabo oyo bazoswa mbongo Mugalu mbongo Kabila. Alors eloko wana toko tourner na rond-point. Baza ba agent un peu perdé pe batu ya misala mabe. Nzamba zo fiakola bango moko moko. Bazo maudire génération ya bana na biso, basi na biso na bana bayembaka na l'église, bafungola munoko bafunda makamuni elika na église. Bokotindaka so basi na bino na bana na l'église te. Parce que bakoma ko violer, bakomisa bana ebele bandumba na kati église etikala top secret na circuit na bango. Photo te na biloko wana. Présidentiel na Congo, Paris préoccupé réclame la transparence du processus électoral. Alors, Paris a réclamé transparence électorale. Mais Paris, il faut Congolais to s'organiser, to bimana balabala, to bengana Kabila. Parce que bon, monia on a Brazzaville. Opposition, le lobby a gagné. Mais Français, Sassou a lobby a gagné. Azana armée, azana news. Ce qui va te bimi li bandate et l'oro moyo salamate ndenge mo pe na Congo. Na Congo, tout ça na 97 cas ya fièvre jaune et outi na Luanda enregistré. Na Congo central, c'est-à-dire na bas Congo, 38 cas de décès déjà. Université à Goma, ba cousin rwandais à Kabila bazikisi yango to ebite pona nini. Kabila, Museveni, Vital, Kanyama, Kunda Bantuare, Kagame, na Ruberwa, ba bongiseli bango ba cellule na CPI en face ya cellule ya Jean-Pierre Mbemba oyo acceptaki l'inacceptable. Batutu bakendeki lae ko soutenir les très très près collabo Bemba
bazana ba problème vraiment faut baluka délivrance à makasi parce que Jean-Pierre Mbemba a mérité qu'on la côté kuna parce que accepta qui l'inacceptable. Ce qui Jean-Pierre Mbemba a un esprit à congolais armée a zaki nango yem talinga kasi ana kabila mbetolo baka suma solo kabila te. Tika yena no ali ambala abeta sous 20 ans écoutez yaye azana nkuna. Alors ba jeune ya poto bokeba na batu tout ya théâtre. Batu belé ya théâtre oyo bazana Kinshasa pe o baye ba simbi bakisi. Baza belève à Denis Lesi. Bazo bebisaka bana basi moite. Ba vidéo oyo naza nango. Oyo bato ya théâtre wana bazo tindelaka bana basi. O bana basi baye ko se plaindre pa nanga eza mawa mingi. Eza mawa mingi. Génération ba ndoki bato basimba ki c'est pas génie de Denis Lesi. Baye na poto po ba détruire bana basi. Alors bokeba bino ba jeune na poto. Eza mawa mingi. Et un groupe moko ya ba chrétien et ba musique ya bana basi les Chilo n'est autre que la copie de Taz Bolingo, la continuité de Makoma, les Jézabel Danofi. Dieu n'est pas dans ces groupes. Et ça ngonga ba jeune wana na ba kambina bango boluka nzambe parce que nzambe azana kati na binote. Combattant il faut to sangana to décider quelle église il faut ikanga, quel pasteur il faut akoba côté ya tango ekoki boyo kelanga parce que na loba likambo depuis 2011 so boyo kelakinga mais ba dégâts ozo samale ko samate talande Kabila a infiltré ba pasteur atindi bango awa bazo ya bazo teya au vie aussi de tout le monde bazo akoyebisa batu que toute autorité vient de Dieu. Alors to se décider ngongoyo église ni faut kanga pasteur ni faut teya pasteur ni faut teya parce que l'église nyon surtout eza mabete. Sauf l'église où ba pasteur ba combattante ba pasteur ba lobelaka combattre nde l'église wana photo sala nyon surtout ekanga pour basi na biso na bana basa contrôler kunate elo eoza malamu kolala kolamuka eza habitude tala nkolo amoni ke masumu eleki deningo ne mingi alors ba bombe wana le rebeti lobi na Bruxelles deningo da ruta ikokita na avion nzamba moni ke soka kufi okende directement na li fait le poison na ba kisi beleti na mino atikeli etant abongwa alors deningo nde batiki yo au revoir vie chrétienne na yo otika bakisi oyamba Yesu bokende na ba communauté juif ba communauté nigérienne somalienne érythréenne baza organisé bazo so ba jeune en charge bazo orienter ba jeune biso ba congolais nani encadrer ba jeune na biso jeunesse na biso za na balabala jeunesse na biso balingi classe T bana 15 ans 14 ans na ba poussette bana mibali kolota kolia komela bangi ba drogue boule ezate parce que église ezo encadrer bana te pe ba jeune na communauté ba président communauté ba lemba à part kolangwa na kolanda basi ya batu baza na idée. Mwana nini ya congolais ya bongi comment bana ya moins ya 17 ans na place batanga na place bakina na université ba zali comme ba pousse comment mwana ya mwasi azana moins ya 25 ans asi aboti na mibali 4 pe chaque mwana na tata na ye avenir nini ezali na bana basi oyo alors ezali mamingi. Si l'église n'arrive pas à donner satisfaction aux gens de sa génération, cette église a échoué, cette église est infiltrée par les démons, alors ezali mawamingi. Et le bagi nango maître Nchimba Frank a na Manchester lobi pasta totikala na proverbe ngana ko kengela kayo oya kotumba oya kosimba proverbe siminga mais na Londres na kindeki na maître Frank te na kindeki na moko. Alors ezali mawamingi. Na sala ba vidéo pour na ngai en tout cas na sala jamais ba vidéo pour na bateau baza ba stupide pour na bateau bazali envoûté mais bana pour na sala pour na ba combattant pour na bana bilaka pour na bana na nzambe mais soki mutu aza na ba démon na ko conseiller alanda ka ba vidéo nanga le fait de kolanda ba vidéo ba démon eza na kati na ye et ko bima akoki ko sope délivrance ezali mawa mingi. Alors je t'encourage à kolandaka kaka ba message nanga soko za na kondima lokola Bartimée fils de Timée délivrance na yo okozula yango kaka awa ezalaki breaking news. Merci bye bye for now.